Bonjour, Nabino Nyonso Bolanda, vraiment, chaîne Nabino Bolinga Mingi, Babili Banga TV, Africa Promo, Nagusta la Rose TV. Bo s'abonner massivement. Nalela bino tellement à trop olish makwa kanyamana murana. Nalela bino babi beti masengo quid mada. Moi ça lekin tabanelengi donc moi ça pembe quoi. Et si causa vraiment ba coup de chapeau sans oublier mon boss papa Dave Lubama. Vitesse à G, babi gusta la rosa nde. Mikolo donc mozalisi yo. Mozalisi. Lelo vraiment eza témoin ya bien vraiment na elibino o beaucoup sepela vraiment. Basi o bazara kanda kanda. Basi o bakimisa mibali bango moko. Wa kanda kanda na mobali. Ne ba te bo vivre andeni. Nandaku mobala koloba boy osiliki obandi koloba koswana dona ebité. Moi c'est bonga moi tendresse. Et ça l'a bien. Et ça na air kanda, et ça na air pour otika kando koti mambu mususu. Neti na masola mbetu. Jamais yo okoza la kaka. Mobala osala bo yo nyoso kanda. Mobala wa ebiso bo sibana yo kanda. Siko yebisanga kanda wana o me mango ti wapi. Yango ezaka ya biso mo basi to porta malheur na vie na biso. Biso moto kimisa mibali. Ce n'est pas bien. Eza bien te. Et bon ovani na papa ta kanda ngo ezalaki bosona ki kanda ezalaka oko kangano o PCP punition po sotiki pe bon mabe mais punition wana kolinga te so tamula ye umela c'est pas bien punition wana sozwi tamula ye umela kitoko te papa ko koma na banzela mususu msu papa za besoin bosi bana ana besoin quand ndingi za la mso za kaswa kocha monika nzoto no mama boelika te telemi ale yo sikoyo okomi na ba minene moko boye okomusa ba lo moko boye o papa zo sepela te kitoko te mo vai na papa zo caresser ozo simba mi pende mo zo caresser mi to mabele ozo sala na matoi na ye ozo caresser litoi ozo lo baba mo je t'aime na litoi o lo bele maloba mo ya bien kuno zo caresser litoi kuna ye mo zo simba ye na likata ndenge zala wana mais yo o sa babilo mo boye suka lobi boye yo pe te et koza boza miso batu fo bomba makamususu papa sa mabi mozo loba bona ebité biso pe mibali so bolingi basi baloba rapé trop te fo ko tika pe banzela misusu po na kopesa exemple mibali misusu baza bandumba moni mwasi pe asilika kaka asilika boye mbala moko te msu yo papa osaki likamo boye mwasi akoma kanda kanda yango to evitaka babilo wana so lingi mama silika te to evitaka na basi misusu bakoma kanda kanda misusu ba déception leka bango na vie déception penza ya dégâts oko imaginer te otali pene obi déception ya boye ya mona mwasi akoma kanda kanda misusu ba déception ya bango pourquoi mibali nyonso bazo ya ba okende pourquoi se comporta bien te na mibali oyebi caresse te oyebi obalusa mobali na mbetu te yo pona yo omitala oya kitoko donc ozala assire na kitoko na oui to boyi te kitoko ntango oza kitoko boyi kati na opesa kitoko sala ona ndenge ba professionnel nyama na murana tendresse leka chérie je t'aime bébé so na monyo te na oka bien te ono zu liboko zo caresser to la papa donc zo caresser to lo na ye kuna zo ka bien obandi zo liboko zo sise likata ozo saba bilo mo boye donc wazana vraiment zo sentir pena ke likata penza donc eza dona ebiti bolia na mbanga ozi bombo tina munoko ofibi bombo wana ozi pe opesi pe mobali pa fibi bombo na bo sa caresse bozo lié sana bo vena ndako bozo lia o alesi muninga yo polesi muninga eza bongo
bolingo ya la bongo bolingo ya lokwa jimo boye ya bana mikie donc bo sakana c'est ça. Moi si kolinga ka tozala kanda kanda non. Moi si basali aza fleur fozara un mot na tendresse ebele sourire na yo eza sexy misu no tango ota mobile ozo folé c'est ça. Yango nde likambo caresser papa balusa likata wana pinza bien ozo 600 no ba 6 kolinga te yana basi musu ba problème musu so ko mema o mso sali ba 6 mois alaka na ba problème na mobali na ye ba problème kaka ya dégâts ce n'est pas bien. Tozo ke wapi tozo micha wapi toyeba tosala nini toyeba est-ce que likambo to na osala ngo ekosimba lelo ko perdre mobali bondoza ne bien ko perdre mobali mo boye wa linga ki na vie makasi me yo bando lingete tango kende ndo yo mon importance mobali wana nde mo pina mibali misusu pe bazaka kanda kanda non ye ba pesa pina kanda lion kanda wana yana temps oyo ozo aussi ba mwasi na yo ozo caresser mwasi na yo mo pinaka na kiti ndeza ko panzi pe makolo zo siseli bolo sentiment bolingo yango wana yo komo mema na bandenge mo boye ya bien te okomo mema na bandenge mo boye donc ko beteleki non 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 kitoko te ndesi la rose pina boye obandi obetanga yebisanga kandi na nga mwasi ya pembe boye nazanga lisumu betima sengwi madame mwasi ya pembe yebisa mama beta biso te indi na yebisi bino na plateau eza koyinda vitesse age koleka android tolingana tolongola bakanda moko boye mobali ozaka na tendresse te. Moi ça yebiso donc boza ndako bo vivre mais moi ça comment banga yo amuno ko lion moko boye atolobi mobali oza na tendresse te donc yo tina mambo bolingo kanda non ba mibali faut boza ka douceur tala era mibali msusu osilikelo ko silike bonga na ete aloba loko donc si kakangi longi mo ndi mate kakangi longi aloba na douceur c'est ça donc aloba na douceur mais punition na ende sala makambo punition na ende omona ke non mobali azape dur mais ko lobela na dou mobali mo abeta ane moi cité abeto na maloba c'est ça abeto kana maloba msuna ba punition kaka bakande za kitoko te vraiment to lukara to se ozo caresser muninga pe caresser muninga oyebi kosibana kosala caresse eza ba pilipili mungwa ya bolingo donc na koloba nde nini caresse kotia kosibana eza babilo mo boy matsa su bolingo po bolingo ya makasi na ebite to kende wapinza baemba babi donc on anticipe koloba na bato ngai nde na boyo faire gole siko za vraiment na ebite eza kama bolingo nde ezalaka bolingo ememama bongo ememama matekaka kande ezala tala babolingo mususu ezali ko mwasi na mobali ba uti obunda pena boye sili boye basiba na ba mambo nyonso esili pe bazongisi bolingo etali bino te bato libanda non ya bolingo na bango mais bomema yango te batamo boye ebele ya na basi musu azalaka soki asiliki akomozwa na biloko ya ndako azopanza azobamba abebisi bainstrument nyonso na ndako mais saka malheur na yo mokoti po bosolola boyokani siko biloko bopanzi wana omona teke boluka su mbongo ya osomba su biloko bozongisi su na ndako non tala ba mama
ba papa elonga na yebisa bino so zui mwasi na mabe luka pe no vandisi ndezalaka ke ovandi na kiti obengi obi bébé s'il te plaît j'ai à te parler c'est ça ovandisi ye penzo komo talisa ye viens na Selemani babi Gusta la Rosa petite sœur a viens na ye viens na Selemani sika za pena ba coup de chapeau on vous love à dégâts. C'est la Rose la présidente. Maman Konzi. Vitesse à G-Collègue Android, babi Pentacle. Kindoki. Ya bonzambe katina kolo. Kolo Pentacle. Donc, bozati. C'est la Rose la présidente. Yeyo. Basangana ba ebele. Mikolo kri nangeza basangana ba ebele. Nazali. Asengu quid mada bolingo eza bongo ozo caresser mwasi na yo ozo simba si tu mibalo bazalaka kutenda ya ebo caresser liboko no fwe salaka babi liboko fwe salaka makambo maboko no très tendre koleka lisala soso soki asimbinga na komi excité ba jiki limbisanga ye ndesi maboko a Gusta la Rosa simba siko mobali fo mona travail travail e nando sala ondeni lo wana obeta sente obinde sente za la rati kitoko wana ya sente nde boyo kongo maboko nange esala babi maboko yeba na kosala non simba oka ya pambo su de tremblement c'est ça moi c'est taleli na ekaso mobala tali moi c'est ondinga za boya mystique neti la Rose abona za la mystique sala on ndinga ba professionnel sala on cicatrice banati mobali jamais kolinga te koyokisaka moi si soni basi to za na maîtrise bakoye biso bamoni mobali no place boyo za na ndako fwe belandeni no kosalela ngo olanda mobali no komo filer pesa basi mususu ko azana na ndako libala me mobali azokende banzela na mususu ya zo filer ye ti esika mobali okende vanda basi ya bongo baza mais c'est pas bien po mobala ko yokiso pe soni na terrasse ngo ke lande kuno kutie na mwasi ayokisi ope na soni ay milieu devant bato mona pa landi mwasi wana mais conseil na pesa mobali tango moni mwasi no bongo respecter telema kende tika mwasi libanda eza vraiment bongo otiki mwasi libanda botolo banini na bité to kende wapi tala moi si pesili sa mobali kanda o vandeli penzo bina osiba o baluse skoloketo o sibi mobali no basibe bongote pa basi misusu o sale on pena na ninga ba professionnel et ça la bien ya makasi bien ya dégâts tout ça là en bien tout ça là en mabete kanda ya mobali le karaté kanda ya mobali likate na lingi bino tellement ya trop Gusta la Rosa babi petite sœur a vie na Selemani basangana ba ebele Gusta la Rosa mozalisi na lela bino lishi makwa kanyama na morana bye Betty Masengo quid mada mwasi ya pembe babi mwasi zanga lisumu bazui wapi oyi tambo alikola maite bandi mayo babi cri ya Betty Masengo ngo wana mikolo yo esala marabe na internet donc eza ai tambo alikola mai po bandi mayo Betty Masengo merci pour na cri na yo je vous love ya dégâts bye.